Business Ambongo, tapis rouge. J'espère que Azoko Kate Koloba puisque Aza sous-émotionné. Ah, Yadadi mtakota nzonzi. Yadadi navanda zumo na ndaku navandika libanda. Namoni Yadadi baoleka na pakoba. Yadadi bisinga mosanto. Toi na voyage mo beto ke point noir. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo, pour tous ba news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Nous ensemble. Sida Bilele na nenga ilusa. Victoria Certa. Amen. Triste, le monde de la comédie vient encore de perdre l'un de leurs. Il s'appelle Dadi Kambala, tapis rouge, mais c'est bio. Moi la maternelle à double KT. Il s'appelle Tutukin Tomina. Donc, comme tu yaye, Lelo Batiki Biso. Abeli mwatango molai batu msuso hépatite côté kuna nini pancréas toboki côté kuna estomac saliboye. Bref, de quoi souffrir makasi. Bonjour, maintenant c'est Botali Biso, Botala Biso de partout, à travers votre site Congo Victoria. Nous avons vraiment la passe encore une fois que nous to perdre kaka, to continuer à coller là, to continuer à coller là. Donc, bah tu vois, bon, on a le local na tenir, c'est vous comprendre que ça même colo moko et puis presque heure moko. Voilà, ça passe là, merci parce que tu commis déjà beaucoup de images, comment est-ce que ça s'est présenté. Maintenant, on va zali évidemment, tout ça qui n'a boutou, beaucoup de images, mais ils ont maintenant Congo Victoria, beaucoup partagé, beaucoup aimé et puis beaucoup ça commentaire parce que les gens ont été wapi. Merci na boss nanga JB Kumaluta, donc c'est lui qui assure, les boss qui assure le pétrole de Dallas. Merci na Ado Senga depuis la Suisse de mobile maintenant c'est papa na Rossetti de Songomoka, lobby. Il y a Paul Venture et ma fille là dans mon bal à ma deux papa nounou bah lui nous parce que enragé ma il belenga plein lève no moi trop na lève no moi ma casse na krakabi no moi fort maman il veut tomber à la japonaise mamie d'ailleurs depuis l'envers ça voilà donc cette station à Billy Kulutu hein donc Billy Kulutu place au talanga il va botter na yo donc c'est vraiment plaisir bah parce que nga plein no moi mingi qui dadi ma bibi mon kona mon bel na Paris mon vieux mon yaya cette station la binene surtout bah le
l'artiste du moment, hein. Donc il y a trop dans l'émission, il y a réciproque quoi. L'artiste Yannick Dindo Yogo, moi je ne vais pas l'absodi de Yongo, le mobile de longue jambe, le longue jambe, merci pour ma banga na yo quand on prend la 24 ba numérique partout na comme banga donc et ça m'a vraiment plaisir comme on a qui au considérer on peut considérer quoi. Donc merci tous on matanga to lela. Faut y banano liwa ngo ba comédien ngo ezana nini endeli kelemba yo kufa na janvier nga kufa na février kuna kufa na mars kufa na décembre vous allez ndeni makamango eleka na pinga na bino des ans c'est tout na kamba la sima. Voilà, merci beaucoup. La cause des artistes, c'est pour le sort des artistes. On ne doit pas s'attendre s'il y a tant de cas que tu mais Dadi doit mériter. Mais attends le Dadi Azate. Le œuvre que Dadi a fait, sa famille doit se réjouir de cela. Parce que le gouvernement doit s'impliquer à cette affaire. Parce que nous faisons un métier noble. Comment tu vas si pauvre et nous ne le méritons pas. Parce que Bissondé, on ne peut jamais avoir un développement du pays sans pour autant passer par la culture. La culture est la mère à Makambo. Mais ces gens-là qui font que cette culture, et les artistes, les comédiens, et les musiciens, les peintres, et tout ça, mais ils sont déconsidérés, ils sont délaissés par le gouvernement. Je demande à ce que le gouvernement s'implique vraiment à l'affaire des artistes. Ça sera une très bonne chose. Je t'en prie, merci. Ouais. Business en bongo, tapis rouge, Hey, Chacha. Dadi business en bongo, tapis rouge dada. Dadi la raille mon amour, mais c'est bien. C'est bien ni pour ni contre. Dadi la raille, on est là on est dini. Camarade nangai, dadi nangai mais c'est bien. Nous venons, avec la famille moi la maternelle. Nicolas na koma mwana maternelle la double gâté. Mwana maternelle la double gâté. Mais c'est bien là. Ni pour ni contre. Oui, c'était ça.
Et tant que maman tant pour la koufi habite to lekisango ba lekisi yango ndenge sala kike na bimba pour faire ya pour faire ki ba ko dia ezala il fallait que ba uniforme so la tama il fallait que ma bele pe msu esalema ozomona moi muke wana esungaki bana poto ba comprendre pe biso toza batu tozo luka soki mama bengisi batu neti ba jour eleka ki wana ezaki nde avant tant pour makambo ya yeye nde apusa ki moi muke mais na kansane na oya ya dadi oyo nini abongo pesate ke ba bengisa biso place moko boye non ezate et ça dépend aussi na ndenga considération ceux qui vont considérer mutuna bino ke bozaki na bien moi comme ça ya pour bafouer ne pas n'est-ce pas bien moi on a touché personnellement on a touché mutute wana ça n'engage que moi ouais. Ok, si vous déjà pour le bateau, si vous avez retenu le programme, est-ce que mon programme, tu as information qu'on peut ça bateau déjà zali? Un programme vraiment en parce que jusque là, je ne peux pas m'assumuter parce que je suis à 4h du matin. Pendant 4h du matin, na yaki makoloti awa. Non jusque là, nous avons biso basi pasi ba kondio NTP azate papa masumu azate papa tsaka la sala ki wana papa suma eka raté ya kei. Donc jusque là, tozana information mon côté, tozana na programme mon côté. Donc tozo la kana nous ya dadi ti ba pour je crois ba réunion ça mandenge ça la marabino ba jeunesse bozana boya kozwa ali bo pesi ndenge ça la kaka. Mais déjà, tu vas retenir tout le problème des atteindre dans la quartier, famille Roloba Mabete, pose déjà R Yango. Oh, et logo le kaki, oh, artiste, c'est pas ça là qui boit R Yango, problème des atteindre famille Bobongsi, déjà la famille. Et comme tu es dans la morgue, tu sais comment on a ni boire royate, nani boire cosa R Yango. Parce que nous liste bateau, faut pas bien en atteindre matin. Tout ça compte à rendre la famille. Il y a des abéla qui est malade. Comédien mon côté to comédien mon côté asali ya dadi mabe tous en prendre monter ya na ba bana quartier biso tous en apona olela bande ko na biso quelque part peut escaper ko ampri ya biso ozomona so to kufeli mutu na biso tous en souci obi o to sala déjà za famille pour famille na nga moko te msuna kutana na ete msusu bande ko na nga msu ba ya na nga na sala ba moi ba ani na kutana na bango te mais to kutana na bino ba sa moteur to kutana ba ya dadi c'est déjà famille so de to bungsi moko na biso boy bana quartier na famille ba tsika biso pe kimia pour to les lande ko na to na compte rendre na bango te mutu na biso abela ki ya kufis c'est normal nzamba zuye to ko lela bata quartier pe ndenge moko ba tsika biso kimia ko bata quartier ba lobi ke ba artiste comédie ba pesa ka tendance to ko ba za ba tambongo na ba tefi ba ba patron dadi akufi na cancer ya estomac ça il faut pas opérer mais moment où dadi abela ki na moment où transfert ne sala minde sur retard par rapport à retard on a déjà épais ça ba rimer ba bi ba montant auto ka ba contribution ba $15,000 ba $10,000 et matanga na tangu ya malade ba monaki yango te yango sala ba compte rendre na bana quartier na famille ils a parmi biloko bana quartier na famille ba na lingi na lo ba boye pona non ya dadi ba opérer ya bana na kobanga banana ko banga ba opérer parce que les opérations grave je crois nzamba salenge asala ki membongo zanga été ko ba transfert sala mai retard c'est faux et archi faux ozomona parce que avant azana kishasa asa grave que non on peut ends pour na makambo alors simba kitazonga ilisusu ozomona wana ezaka ba information at bazwa ka baninga kaka batsa ba trouble. On est là pour nous la dati. Babi le bela wana ese sungate. Eza une importance mon côté ya kulubara luba marmeza zangatina. Tout un muto to perdre nan. Batonga quartier wana. Est-ce que bata na souci ya mutu na bango te ka kufi artiste na bango munene icône lokola ya dati. Bonjour maman. Hein? Bonjour. Mes condoléances. Merci pareillement. Ozomona. Bata souci na bango te ba comme le mama kem ki zangatina. Non non.
Alors, mais quand vous forcez, parce que ban apporte bazan apporte, il faut pas yo kayo. Par rapport à bien à profit, à profit que le 23 ans. Tant on yo qui sangwa na yo ka onde. J'espère que azoko kate ko loba puisque aza sous émotionné. Ah, ya dadi mtakota nzonzi. Dadi navanda zumo na ndako boye navandika libanda namoni ya dadi baoleka na pakoba ya dadi ebisinga mosanto toana voyage mo boye toke point noir kombono eza liste pesa biso ka $20 na passeport na koti na ndako nazi $20 na passeport na pesi banda na banda ozela voyage ezala te banda na banda ozela voyage ezala te ya dadi okoma okima na telefone po ani ya dadi monana nga kasi ozongiselanga ta passeport na ngai ya dadi esinga landanga na Kasavubu na landi ya dadi na Kasavubu ya dadi alobi naleki na nga voyage ezalaki nango te nazalaki na mpiaka nga na koba tomona ese tosengi yo mbongo linga okaba te yango tokosaki yo kaka voyage nga $10 na yango nazongisa ya dadi ebongo il faut bo escroquer nga $20 tobandi osekana ya nali na bima niko shega esi ya dadi nasepela na mosantu mingi na posa asalelanga ta mwa 3 tableau yo sola na ye ya dadi alandinga libanga ya dadi nayaki mambo ya maboke te nayaki nazwa passeport na nga na kende ya dadi abileki na nga tourne nga bafutanga kombe de dadi mosantu kotia na mbongo te tourne nga lopo naza dadi di Kambala nasala kuta ta bafilme ofele nasalaka je crois 3 tableaux na filme mo boye ya Top Vision titre lango ezalaki lipasa à double face nazala mwana mama makambo touta mboka mama makambo akufa miso ndeka na bandolela mama makambo ndakufaki eza partir ya filme wana nde lelo epesanga baopportunité yosa bafilme nyonso nasala eza grâce ya dadi ya dadi aza basouvenir ebele bananga na joie na ye trop aza parmi bacomédien mibali oyo na joie na ye mingi ya dadi na ngai moya maternel atublate business ya mbongo tusuki tomina
Ah, mon centre bobenganga mikolo monde. J'espère que bana poto sangali wana epesena pasi ya. Dadi ozapio. Lekna. bisengo ozala nini kasi mwa bierte mwa loso na madesu na lie mwa potu na lie esaki otu na ya mwa sezaki bafilme tosala et puis affection ezali nango mpo na nga genre petit frère apesa pepe moshor na sela yo ozala na kisi te pesa mpo donne na sela osimona petit na nga sombelanga eloko kolia yo ozala na kisi te. C'est un vieux qui me considérait, qui me respectait. Pas au monde en fait. Donc ça fait vraiment mal. Aza icône, un grand rôle à te perdre. Tu es bisouté tout d'abord. Artiste balobi bino bozo kufa mingi artiste comédien parce que pour est la bonne maman livre. La volonté de Dieu sur notre vie, ça ne dépend pas d'une personne. Parce que la mort, est assez mal secret dans les ensembles. Je peux décider sur ma vie, ce qui nous a boy, je peux décider sur ma vie, ce qui n'a profité, c'est que Dieu a permis. Donc tout ce qui est individu. La mort, on a la force, on a le secret dans les ensembles. Donc c'est sa volonté. Merci. Merci. Donc combien de menuisiers bakoufi, combien de bateaux poussent bakoufi, combien. Et ça quand le quoi ça artiste à Yébani, donc ça bakoufi et asa mutumo asa muta public, ça bakoufi donc bateau batchakaka. Mais c'est quelque chose, c'est trop naturel. Les ali kamote to comme ça on est moi si j'ai mon boy, on dirait des artistes ndé mbaza na base ya liwa. Non. Pour beaucoup famille. Beaucoup famille par rapport à quoi? Pour bébé puis bazo bota masika bazo kufa. Professeur Bimara venu ma convenir beaucoup fait belé. Beaucoup fait belé. Pasteur de la foi. A invité la. En tout cas bon, wana bo kende go vérifier ngama mona na bien honte. Mutu akufa ngana ebi ke liwe za naturel. Il y a d'autres lois qui ne sont pas naturelles. Netia nani, netia dadi, dadi bana obela. Dadi bana iko bela, azaki malade, oyo mutu nyosa yebi ke dadi. Dadi belini.
En tout cas, il faut vérifier dans la famille. Souvenir ni nous garder à Dadi Kitambala na carrière. Bah souvenir est belé. Dadi a ça ami nangai. Ezako tout que pour na magamba théâtre. Non, Dadi c'est mon ami. Auto le qui na makambo belé ensemble. Donc pour na informer na lobango déjà. Nga muta influencanga na théâtre c'est Dadi Kambala. Nga na temps wana zaki na ngana na milliers à production. Mais muto akoti singa na masolo ya théâtre c'est Dadi. Mais Blaise papa nsaka la zoya to ko jouer na oti na jouer ni na bi ko jouer bo pese veste na ti o jouer ko tala ka caméra te salabu j'ai commencé directement à jouer donc mutalaksa na osala scénario c'est Dadi Kambala inutile ya obeta lisolo ke akufi isa normal les aliwa bon monika po soki zaki pona makambo ya mutu boko sala effort pour mutal kufate ngana penda na ko sala effort pour Dadi akufate. Donc pour Dadi aza incarnation ba makambo ibele bomona bato ba jouer na bango mais bato ba jouer Dadi te ba interpréter na ngo bato mais ba ko interpréter Dadi Kambala te parce que Dadi aza na ba biloko na emoko de lui-même ba souvenir eza nango ebele mais hélas selon nazo implorer kaka ezake vous savez que dans la vie faut tolingana il faut vraiment tolingana na momo Dadi azate vous verrez ba plateforme déjà informé bato déjà ba mani ko sala ba t-shirt bato ba mani ko sala mais tant ou Dadi azali ko souffrir na maladie awa ba plateforme wana mutu moko azoki likanisi ya sala eloko azati c'est malheureux pourquoi to lingana kaka likolo mbebo faut to lingana ka penza na mitema omoni ke ngana naza banda 6h mais so tali na kati ya bato bazali omona ke ezana bato misusu bana bango te comprends. Ok, ce qui est likambo ya pasi boye li tika na ba préoccupation na ya kana nkolela na baninga alors na lobité batongo baza empêcher mais na bata ya boye pa ba mona baninga ba malamu c'est ça. Un message na ba fan na bino nyonso bayo bakolanda bino. Na ko senga na ba fan ne nazoleka na ba chaîne nyonso nazoloba ba fan na biso bo continuer ko soutenir biso. Bo soutenir biso ka ndebo soutenir biso. Soko moni o sepeli pour ça la geste na famille na lobi bien na famille ya Dadi au sengi numéro mwana na ye bana na ye bazali au sali bango busungi bango kusunga Dadi te na sima ya mikongo bato parce que na moment on a vu que bato bako teka bato bako sala bako jasio na mokongo wa Dadi désolé ba fan na biso bo continuer au soutenir biso ne bo soutenir biso toujours et a pas si tam suko lo bango mais désolé. Bon, merci beaucoup, Blaise. Allez, on va c'est bon. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abord la confirmer nana roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nandenga indusa Victoria certa. Amen.